déjà tant aux fréquentation non tant aux vivre na batu il faut déjà que trahison ezalaka déception ezalaka hein biloko wana ezalaka Capage TV eza mopakolami oyo azotambola na kobanga nzambe mopakolami oyo awosala makambo eza malamu bakosimba ete mais soki mopakolami atamboli mabe eza nango problème te ya kobenga ye koyebisa ye ke papa otamboli mabe mais eza makambo oyo ekosala mate na public parce que il y a des païens qui nous suivent à travers eloko wana boko étaler soit faiblesse ya mosala nzambe ekopengwisa 10 personnes 20 personnes Capage TV donc biloko nyoso olo bawana ata moko ya vrai zate OK donc babimi na butu bakoki ote ba esko na moi il y a des démons humains OK donc tant yeso azobisa Judas qui l'un de vous c'est un démon Judas azalé qui on a comme démon humain donc Satan koti na kati na ye abandi ko utiliser donc il y a des personnes oyo ba mi pesa musala ya Satan Capage TV terre oyo alesa muninga na yekindoki na Belgique na lekisa ke mission pasteur wana lia kindoki ayebisaka nga boye prophète apôtre apesinga kindoki tant na bando landi na sentir onction azana connaissance moko kosakana te et à travers connaissance wana ndi na kanga makana iti apesinga kindoki na komo azana Belgique au lota na donc alali na buto azomona na mbujima bato ba lo ba chiluba imaginez Capage TV à réussir vite soit à zumbongo à réussir à sali ba compagnie ba société yo obongité yo ozana mutu akolela ozo débrier mais ozana mimoko bonyoko mani na vinza mbapamboli ya bali ya komina mbongo na muteme sala ndeni bon répondre biso na sewana na muteme sala ndeni Capage TV yo koloba ni na pona des questions mais ke na ngoka na kanisi ke ya mutu eza d'abord sur les hommes de Dieu oyo babalate nengo zoloba bon oto balate omoni ministère oyo nzamba azopesa mutu apesa ngo muntu te po aza marié ministère ezali eza makambo etambolaka nzela mona mariage te mariage ezeloko eza terrestre yango esuki na okakao mariage eza terrestre eza makambo nga saka na tina lolastique te mariage eza terrestre yango na faut jamais okufa po na mwasi to po na Capage TV première question sur frère José Nzita Abali oui Abali bokende na ba jugement ya Abali pona nini ya se remarier pona nini bokena ngoti wapi si Abali Capage TV bezo simbate bandi ko souffrir na fiançailles déjà moi c'est à manquer au respect na fiançailles déjà moi c'est ebi ba valeur noté na fiançailles déjà moi c'est azo kotelo ba réunion na bandi ko na fiançailles déjà mobile a onyokola na fiançailles déjà mobile azo exposer ba défaut na yo ba faiblesse na yo na famille na ye ko balate Capage TV Capage TV merci boza ebele bolanda kabiso to apprécier kabino en tout cas bozo pesa biso o tozala ngo besoin za ba conseil o tozala ngo besoin za ba remarque o tozala ngo besoin eza ba contribution na bino nyonso na Capage TV to yakina eloko zo sala nga pasi mingi tozomona ba émission o eza vraiment na ba base te yango communauté congolaise en général elingi to ebité soki to bano kendeka bongo ti wapi yango on dirait mboka yana mwa mbilinga pour makambo eza important on dirait to ebité biso peut kaka kolongola ba stress to yaka na lioba nzambe pour autant de fois ce qui au quotidien émission moko ya ezana bonzambe ebele au mona ba négliger na bango yango mais so moni kaka ke einda ki sintaka pashi afingi Martinez tondo ya kofinga miniature mabe kofinga le bata poto surtout balingaka bongo ba congolais afinga ki alobaki nini mais soki to yana moto na nzambe wazo édifier bino lokaka nzambe so bozobela boza kasi dans le maman Cynthia pesa biso numéro ya papa Marcus mona nanga azobela maman Cynthia naza mikanda te maman Cynthia na uti kobota me ba complication congolais mutu moindo to en général alukaka nzambe kaka na air ya passe tozana papa prophète Marcus Efrata en tout cas merci papa pour yaka ko édifier biso et puis basali na nzambe nyonso ba contribuer kana Capage TV pour nga eza plaisir pour na yebi monene na nzambe soki Capage TV te papa Marcus te ba prière na ye
papa bakota na ba retraite batiela biso bakitisa biso ba motema so bon to pesa raton na église parce que 9000 bazozonga ngana zoko na une année mais un mois ya pamba 9000 abonnés eza miracle vie na biso nyonso eza miracle pour un exemple na ngabo klikaka bo emaka bo partager ba émission na biso tout eza arrêté to yambi frère JB to yambi frère ouais rabino boyalo baki nini musique ezokene neni bo mama mboka et bon bonzambe to tchaka on a place nini. Boni papa, bienvenue na espace Nabiso. Boni bampate. Zambé a pambola bande konso ba biso partout dans le monde. Zambé a pambola bande konso oyo ba s'abonner pe ba o bazoko s'abonner na Kapage TV parce que bozanga te ko rater ba programme. Zambé a pambola bino, Zambé a pambola biso nyonso. Na kanisi ki ya mutu ezali la vie des prières. Parce que Congolais partout aza izaka bandeko bazo observer banani bafinga kité même na makambo bonzambe oko chak caméra liboso na yo otei parole de Dieu otie yango na kati ya internet kaka batu oyo déjà bavandi na kati ya bonzambe nde ba retrouver ngo important les reste des personnes ba otala ngote ba otala nini finga mukuna finga walesa critiquer Moïse Mbiye loba mabe Matou Samuel loba mabe donc so yo comme au centre au misali mo centre bando loba mabe ya bato bandi ko finga na moment wana bato so baotala c'est ça les Congolais donc yango moni même tant to mi benga ba chrétien so ko tel na kata ba chrétien na majorité au komona penza 60% ezaka ba distrait bato balinga polémique même na mabonzambe bazolanda plus polémique nanya lobaki alobi on dirait ça terrain nyonso hein ça terrain nyonso ils ont terrain nyonso ils ont tika ko même côté à théâtre muta finga kinde bazo cha ikate za terrain nyonso donc ils ont terrain nyonso donc na kati mboka awa bato bele ba osala nzambe na polémique il faut finga faut critiquer akenda luka babiloko moko boye a monter a bakisi a koseli mutu moko likambu bon parce que moni pe ndenge moko yo zalelo il y a des personnes au ba finga kayo mais ko répondre parce que au niveau na yo na niveau muta finga yo non répondre pourquoi. Et chez les hommes de Dieu aussi c'est comme ça. Donc ba homme de Dieu belé pe na kati ya élévation nzamba tombola bango même si vous savez monsieur bofingier a reporter ni plainte ana temps qui pangote parce qu'il y a ebi musala azosala ebi niveau na ngai par rapport à bilo musuba to bakolo bana bango na cité c'est n'est que normal tant muta tombo maka bitumbe ko makebele ba makambo ko makebele ozomona ke tant nzamba zo tombola yo benemi bazo bakisama chaque jour né un ennemi tongo nyoso etana ka moini moko azo bakisama osali chaîne na yo zakina ba ennemi 10 bakomi 40 mokolo bayoka ke non azobala na semaine ozaki na benemi 40 bakomi 60 osombi mutuka na yo ozaki na benemi 60 bakomi 120 donc ozomona misusu bakoma ka ba ennemi pourquoi ya stambola na mutuka biso to wana makolo olati veste noir kitoko ozaki na benemi 4 bakomi 12 vie yango na chaque jour né un ennemi tongo nyonso ezotani ennemi moko bakisama na vie na yo c'est pour dire que faut yeba commerce koko vanda na batu koko vivre parce que tant même na mboka na biso ozomona mosali ya nzambe a bâtir ministère to a bâtir vie na ye to asali kombo na ye na ko insulter batu na ko critiquer même na musique omona mutazo luka ayebana na sima ko finga suite nango ezala ko kweya ezala kwa muto a matingomba na vitesse ezalaki yango ta komi likolo suka nango fa kweya koko ezaka mabe papa ndenge ni olobi to yeba ko fana na batu siko batango to yeba fana ba ondeni. Déjà tant aux fréquentation non tant aux vivre na batu il faut ba déjà que trahison ezalaka déception ezalaka hein biloko wana ezalaka nazo lobilango mingi mikolo na ba émission nazo sala bandeko bazolanda trahison déception sont des choses où ezalaka tant aux vanda na batu faut ba que mutu mo akola mwana tonga comme jida yeso azana ba 12 na 12 wana yeso à faire comprendre bango un jour que l'un de vous c'est un démon na 12 démons azaki moko bongo yosko ndoza bozana ba camarade 40 obetela bango masola vina yo ba demo bakoza la combien mbamzu 39 wana nyoso ba demo moko kaka nda ozala pinza et puis wana za demo ya esprit démon humain donc jida zalaki démon ya esprit démon humain po ba démon humain bazalaka donc démon humain donc te omoni ba moto ayependa che micro abandi ko finga yo alobi no makambo ayiba bango de ba démon humain kasi démon humain ah papa na internet ba tondi na biso ya kosakana te
ayiba boye abotana boye asala boye akuta kotanda kwanga donc biloko nyoso oloba wana ata moko ya vrai zate. Donc babimi na butu ba kokio te ba esko na moi. Na moi il y a des démons humains. Okay. Donc tant yeso azobisa Judas qui l'un de vous c'est un démon. Donc Judas azalaki qui on a comme démon humain. Donc Satan koti na kati na ye abandi ko utiliser. Donc il y a des personnes oyo ba mi pesa musala ya Satan. OK. Hein? Donc il peut venir comme ça à la télé, il commence à parler de toi, ayebi ni Adam ni Ève. Ayebe bandeli suka ya vie na yote. Mais abandi ko détailler vie na yo alobi ba biloko mo. Donc il y a des gens qui sont kangi kangi batu ko. Pe tika na mato ya batu. Oui, tika na mato ya batu. Tika na mato ya batu. Donc il y a des personnes comme ça qui sont là pour juger les passés des autres. Pourquoi est-ce que sala bongo kutunike za bo sala boye oyoka ba oloba makambo na nyonso dans les passés. Aïba, Asalaboye. Bah, tes amis passés. Non, balobela les passés. Les démons, quand ils veulent quitter ça, ils vont les passés. Dans les présentés, dans les présents, bah yebi souté, balobara oh mwanda mbubaza ina ngwana babakisi. OK. Donc d'abord, qui t'a donné comme boulot de traiter les passés des autres parce que Nzamba Zoloba c'est moi qui réinchéris. C'est moi qui efface les péchés. Face à qui plus loin pour que ne pensez plus aux événements passés. Donc, un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'esprit, ne peut pas rester, faire des réunions, des émissions pour nous passer à Baninga. Parce que toi aussi, tu as un passé peut-être oyo, batumusu balobagate par respect, par crainte de Dieu. Par considération et voilà, par considération na yemo la valeur na ya boina bana ko étaler ba les passer à badinga. Mais comment on a ba chrétien ya lelo na ba pasteur, ba évangéliste qui fait des émissions pour passer donc pour na ko lobela ba passer à badinga et souvent les choses au ezalukuta. Et pourtant on va que le passé nous rattrape papa. Non, le passé nous rattrape dans quel sens? Quelqu'un qui fait sa vie na ba makambo mabe o ya otikati. Lelo abomi mutu lobe asali boye lobe asali boye lobe. Comme quelque part makila biloko nyoso sala ba mabe wana e ko rattraper ye akofuta mais mutu azaki na le passé ya mabe après avoir ko bongo la mutema a changé une autre vie et ko rattraper comment parce que musala yeso sala ki yangwana. OK. Boye pa nanga bino ba boza fatigué, je vous donnerai du repos. Boye pa nanga na kopesa bino kimia mutu déjà tiki le passé aye pa na Jésus a eu déjà repos et ko rattraper yete. Mais ma beza muto ya sali vina ye et publicité ya kolobela baninga mabe koko c'est la baninga makambu peut-être ya za kutu na passé moko sordido baninga bakoloba te très sombre oh baninga par respect quand de Dieu bon on ne peut pas dire mais ya za nango ya mulili ya butu kolega peut-être baninga baza donc eza na ba domaine nyonso na musique na foot partout na ba chrétien kutu n'en parlons plus ba pasteur ba évangéliste kuna kutu kolobate terrain moko butu mabe nazaki na pasteur Louvra Ikaola qui est aussi mon papa et merci na papa pour passer un sous numéro ya moto na nzambe to sala ki émission na tuna ki ende terrain na bino yo on dira kenda ki on a moi boye pour linga ko répondre ngoma kasi vraiment té et ça na ba pasteur mususu ba mona na sous té o bazaki pe ba culte na bango image na bango ezaki pe médiatiser ndenge ba na nzambe peut-être ba message na mususu na prophète Marcus na kati ya Kapashi TV. Donc comme on a pasteur Sony, comme on a maman Sanjou, on a papa na biso Denis Lessi, baza vraiment nombre ébélé. Oh le pasteur Coutinho Fernando, est-ce que vos orateurs ko landela penza ba vina mon poboye ba ezali ndenge nini parce que hier loba ki ezaka kate mutu soka za na TV fois continuer na TV peut-être ba se retira pour na ba biloko mususu songolo pakala ba vina bango mais c'est très dangereux parce que tant ba na nzambe ba message déjà que bakendaka église bata rappel ba prédication si quelque chose ne va pas est-ce que vous avez une sanga na bino ba pasteur beaucoup tana po tozala na kati ya motema mabe tozobeta lisolo tozana na kati ya motema mabe parce que congolais azakana motema mabe africain pe mutu azakana na motema mabe omoni même na église kota na église moko même bandeko ba olanda biso na poser question moko oyo katon ba répondre o comprendre bandeko nyonso ba olanda biso partout dans le monde ba répondre à biso na ces émissions okola na ndeko na yo okola na ba camarade botanga na bango classe école primaire et sali ke muninga na yo abali a réussir vite soit à Zumbongo a réussir à sali ba compagnie ba société yo obongité yo ozana no mutu akolela ozo débrier mais ozana mimoko bonyoko mani na vinza ba pamboli abali akomina mbongo na mutema sala ndeni
Bon répondre à biso na wana. Na mutema ça la ande, na mutema. Bon répondre à biso na Alors voilà. Ce que tu une question dans même l'église, ba biso na mutema ça la capacité. C'est comme on peut dire ça. Mutema mabe. Mutema mabe. Mutema mabe. Mutema mabe. Donc muninga ngonga na ekoki. Yo pèse la tourne yo. Veuillez m'excuser. Donc je pense que pour na balider to ba ene na biso nzamba tombola o lelo misusu bazana kati ya ko kolinga sute ko tambola penza mingi ko mimonisa te na télévision. Je pense qu'il y a un temps pour toute chose. Misusu age poussani bazo travailler na bana mususu nan ba yebanité et nzambe pe na chaque moment abimisaka génération moko o yaka ko zo relève parce que ba wana ba travailler ki misusu ba yendenge prophète Marquis ça l'émission na lelo naza sukati. Les ana batu mususu ba koya lobi po les ana batu mususu ki nzamba pesi moi particularité to mo ngolu moko boye kangola batu délivrer ya ko mona ya za roi yende ye même Saoul akomena moment moko akoki suta bebisi na nzambe alekani David aye kutu Saoul nana alekani te déjà batu babandi ko yemba David abomi 10 000 Saoul kuta boma 1000 donc batu nanu kaka babandi ko donc batu babandi ko yemba déjà nzembo moko zo la Saoul azokende David a ko remplacer na vie nzambe asalaka na ba génération en génération nzambe asalaki na Abraham asalaki na Isaac asalaki na Jacob azo kitabongo c'est comme ça donc ba papa na biso mususu wana age peso pusana tant que kamba église aya na ba média ozomona donc biso to wana on a force wana peut-être ya rosala 20 émissions la semaine aux église chaque jour ozo voyager chaque fois bango lisusu te age pusani bon ba misusu pe kaka ndenge olobi nanga ba répondre que vu statut na bango ba makamusu basala babilo mususu e bebisa réputation et ça là que bon nazonga ngana na libumambisi le roi Jonas na ke bimaka na destination à côté na libumambisi bando tambola kana sama iti nzamba okelema basanzi na destination. Moto nzambe pourquoi bino boloba ke ne touchez pas à mes ouins ata ou sali mabe ne touchez pas à mes ouins ni phrase wana bato basambela balinga mingi et signifie nini? Oui, ezan nzambe nde azoloba ke basimba ba oya pakolité. Ba pakola mina nzambe ba simba ka bango te dans le sens que tu te réveilles un matin au bengi cameraman yaka. Lelo eza jour ya pasteur Louvois Zandoki. Louvois Iba. Do au bandolo babilo moko boye ya lukuta. Vous touchez à quelqu'un que Dieu a rempli. Na esprit o nzamba pakola, c'est un grand péché devant Dieu. Au sali le sumu moko o fotu belango. Ta Bible zolo ba ke basimba ka ba pakolami te. Eza mo pakolami oyo azotambola na ko banga nzambe mo pakolami oyo awosala makambo eza malamu bako simba ete. Mais soki mo pakolami atamboli mabe. Eza nango problème te ya ko benga ye ko yebisa ye ke papa otamboli mabe. Mais eza makambo oyo ekosala maté na public parce que il y a des païens qui nous suivent à travers eloko wana boko étalé soit faiblesse ya mosala nzambe eko pengwisa 10 personnes 20 personnes donc des personnes qui fait ça na vie na yembala musuna na zwata 10 personnes batubela te bandima nzambe na nzela na ye mais azoya ko détruire ba vie ya batu mususu o bazana posa bandima nzambe ça pour taïba na kati ya église lokola Babylone okukuta na kati ya Babylone wana ba messieurs la benyo so bazalaka kuna il y a à boire et à manger tozana ba repentance ya batu ba makuna j'ai fait des émissions ya bana oyo ba limwisa bango bazemi na basango bolanda landa be monsieur belé ya bana ba ya kotubela biloko wana jamo komona muninga moko sango ya na télévision bandi ko lobango a osala ngote voilà donc osala ngote c'est pour dire quoi ata soki batu bakanisaka ki bo catholique ezana mwa mulili eza soki ndenge ni mais soko tali lo lenge ya batu wana ya bango pe bino ba église de réveil lo lenga basala nzambe wana okuta ki na kati ya basala nzambe wana ba o babenga oyo to benga basango bazana ba discipline bato saka nzambe mingi na ba écriture par rapport même ya bato basala ka bakashika barabara likolo ngomba butu moyi likolo ngomba ba prière bitoko na kati ya zamba ba aventure nzambe pas akasuna ngomba te Yesu ayebisa ki femme samaritain l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité eza nango suta okeni na ngomba te ndenge moko pe biso ba oyo nzamba bazo salela bikamo butu moyi batasida bazo tatola ba cancer de sein zo bunga tokendaka na batu ngomba te na prière na kati église miracle zo sala mabikomba babota voilà papa osimbi likambo ngomba en tout cas likambo ngomba oya mangengenge Martinez Tondo contredire ngati mtuza mtu akampa kuna balobie comment nango ba pasteur a frappe na ba prophète ya frappe ba comment okende bangomba mangengenge kuna za mangengenge na nini luzizi là voilà ba pasteur ba comment na bango Jacob
akende na ba prophétie mbata et comment on terrain bolingo ba comment le ba préservatif kuna ba blo ebele. Est-ce que mambwana ezaka na ba inconvénienté? D'abord ngombe beba ndena uti koloba ngomba esa bisika mwana na nzamba ko keluka nzambe te. Nzamba zoloba d'abord na makomi na ye que soki ozana posa obondela kota na ndako na yo kanga porte bondela. À part ça, nous retrouvons la prière dans l'église. Parce que même Yesu tango yaki la Bible dit Jésus a enseigné dans une des synagogues. Yesu azoko tapé na ba temple azoteya. Atikala webisa bato wana te ki éviter les églises. Église za mutema na yo, c'est pas biblique. Bondela na kati ya église. Parce que Yesu a yebisa ki pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc si on moni bato balingi église te balingi ngomba bato wana ba comprendre te bazana na mulili pe na ignorance. Yesu akuté na femme samaritaine. Na moment on a zoé sa femme samaritaine pesanga mai. Oyo qui répond à femme samaritaine biso na bino to kana raté parce que à l'époque là Israël les qui divisé en deux. Depuis d'abord époque Yakab et Israël les qui divisé en deux côté Moussou Josaphat côté Moussou Akab tina époque ya Jésus Israël les qui divisé en deux. Ndo qui femme samaritaine zoé bisa biso na bino ba yo da to kana raté pourtant bango so bazana kata Israël. Alors Yesu azoebisa yesu ko kopesa nga mai yo kozwa mai ya vie koleka kutu oyo po ça nangwe ko sila te menga na kopesa mai yo po se ko sila. C'est de là que Yesu azoebisa femme wana l'air vient. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité parce que la femme voulait faire comprendre à Jésus que bino bolo baka photo kende na ngomba na Jérusalem ko belela nzambe Yesu abina non eza sumo ke na ngomba te et comme ngonga ko belela Yesu en esprit et en vérité. Donc, esa époque où tous nzambe en esprit et en vérité. C'est pour dire que partout aux fuka mo bondeli ndengo zolandanga bisiko zali papa rien ne marche vinanga makambeza compliqué fuka ma bondela nzamba ko visiter bisika yo suki luka mosala nzambe oyo moni ke nzamba convaincre yo. J'ai toujours dit ça. Ko benga mosala nzambe te po bande ko bele na kata ba problème bazo souffrir baluka ka bon. Na benga mosala nzamba edenga mbala muso azu déception mbala muso pe mosala nzambe wana aksungi ete. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses que moi j'aime pas souvent parler, mais moi je donne conseil, même na bandeko bazolandanga, ngape papa na sida, ngape papa na zobalate, ngape papa vieza compliqué, ngape ba déception. Soko lingo benganga, aux 8 ans ko bondela, nzambe Saint-Esprit ko convaincre yo. Soki Saint-Esprit convaincre yo te ko benga te. Olia ko zo téléphone, ko banda ko benga batunyo so ti ko benga banganga. Oh non parce que azote ya bien, parce que alobaka français, parce que alobaka anglais, parce que nazo sentir connaissance à parole. Oyebi ke pasteur oyo alesa muninga na ekindoki na Belgique na lekisa ke mission. Pasteur wana lia kindoki ayebisa kanga boye, prophète apôtre apesinga kindoki. Tant on banda landi na o sentir onction, azana connaissance moko ko sakana te. Et à travers connaissance on andi na kanga makana iti apesinga kindoki. Azana Belgique au lota donc alali na buto azomona na mbujima bato ba lo bachiluba imaginez ana Belgique mazomona na mbujima akominde kwa fati directement et puis azaki pe congolais azaki congolais te na mukuse azaki congolais te o ba pesa kindoki azaki congolais te même muta pesa kindoki congolais donc ozomona et ça parce qu'on ndenge ni wana okeye pa mutu ya nzambe mususu za distraction to ndenge ni parce que oza pasteur OK le collier kindoki pas pasteur osambeli ta volia ton domination. Au moni makambo ya ko sambela wana nous devons parler de ça bana nzambe ba profiter ba yeba. Même tango ko bana nzambe lo baka tout est révélé et condamné par la prière. Attention. Lingango so ba peso ka prophétie nzambe. Oh ça révélé ça condamné. Oh ça révélé à condamné. Attention. Tout ce qui est révélé est à la condamné directement condamné non. Avant eloko ba révélé ko comme condamné, il faut premièrement ba interpréter vision. Ba interpréter aux révélations on zamba pesio au tali munene nango ndoko yeba sko ko bondela parce que soko sali erreur et comme là nyo so zaka révéler condamné automatiquement et zana makamsu nzamba révéler azotinda yo sala boy et zana makamsu nzamba révéler ezo senga na yo te obondelo chasser ba démon ezo senga no ke ne ko réparer et zana makamsu nzamba révéler eza ya 10 ans eza ya 2 semaines et zana makamsu penza bazo révéler eza ke nengo za boy déjà na butu ba travailler ba botoli yo loko moko boy yo peut travailler récupérer. Et ça a prié na mukuse te que tout est révélé qu'on n'est pas là. Non, parce que ngana zana témoignage ya ndeko moko na ko loba mboka te po musana biso etambola na discrétion maintenant loba témoignage na yepo sunga bandeko mususu abisinga bi pasteur na lala na butu na loti loboko moko ekotinga na libumu ebimisinga mwana wana na zemi ya 1 mois quelque temps après 3 mois après zemi sopani banda wana ti lelo na botati
mais ndeko wana ebisinga boy na bando bondela réellement aza mwasi awumela na bamalo sambo awumela na ba prière aza femme de prière. Mais tant que la révélation, il y a des gens qui ont révélé qu'on n'est pas la prière. Donc, à la moitié, il y a des prière. Oh, il y a des BBC, non. Et bande ko senga na moment wana akota na prière ya récupération parce que ba botoli eloko amoni loboko amuté ko tina libumu batikeli ni na katali loboko wana memi nini fala ki prière moko salama et na moment wana zemezaki ya 1 mois directement prière moko consécration rapidement linga salama likola mwana ba consacrer vie à mwana na libumu ana ebisaka nzambeni. Si tu me donnes un enfant mal, je la consacrerai. Azo consacrer Samuel là nous Samuel la botamité. Peu atuni ayebaki atuna ki a vie à Samuel té. Donc mutuako sauver vie il y a beaucoup de techniques spirituelles au mutuako ça là il y a des codes spirituels, il y a des codes spirituels au bako pesa yo na bitumbanyo so traverser. Tozo continue na Motola Nzambe prophète Marcus Ephrata l'homme de Dieu. Na sepela Nzambe mosika tauti penena kokende bipaina kotambola yesunde mosungie papa fona zongela koyemba l'église ezala une bénédiction makasi pona yo ekozali pamboli bande ko so basala Nzambe partout dans le monde nazo encourager bango Nzamba pambola bande ko so bazo souffrir Nzambe pambola surtout intercession nanga sur ta parole bango balala kapinza libanda bazo bondela pour tous les cas difficiles bande ko so basala Nzamba pambola zombela ko sala Nzambe ko embela Nzambe ko zamala makasi yango te ko empêcher yo sala ozo sala donc ozo yembela Nzambe ko to ozo sala Nzamba pambola makasi. Amen. Papa mystère mosusu pe olobi ba consacrer pe batu ko consacrer mutu mwana na libumu bazue mwana na libumu on dirait ça rappelle un mystère hein ba kombo to pesa rabana mwana na botami te po lobi ba réclamer ya on est ko pesa déjà Nzambe mwana na kati ya libumu ezana ba pacte mosusu na ba relation mosusu na ba maloba mosusu o ba mama baloba o ba papa baloba avant botama o tango botami na msuba kotika la koyebiso te momona ka pasi na pasi bisengo na bisengo. Oh boy makambo zo simba te oh boy zo kende bien te za ba blo mususu o ba parents baloba o ekoma ko affecter pe ko landa bana exemple pe ya ba kombo omona papa na mama basangisi kombo ba pesi mwana ko sangisa pe oyo na oyo kombo oyo na oyo on les arabe effet. Oui et kozanga effet hein parce que na kati ya kombo d'abord il y a transplantation des vies. Ba yeba répéter que ba kata ka ba liena ba singa. Oui il y a transplantation des vies d'abord na kombo. So pesi mutundoi une partie à vie à Moutouane qu'on a représenter la vie à Moutouba Pessiendoi. Ça c'est de 1. De 2, il y a des choses où même la Bible et banda kala et continue à comme héritage ya mulili. Okomona même roi Akab na époque na ayokana ki penzate na mosakoli azalaki Nzamba établisaki mais okomona que même après liwa na ye mwana na azalaki roi ayokana ki pété na basakoli Nzamba donc na époque ya Akab na Eli courait les kate après Eli Élisée landa ba ronyo so bayaki donc okomona que combat et continue qui donc nous voulons que bana Nzamba comprendre que okozwa mwana na yote opesa ye kombo ya mutu moko boye oyo yebi bien te soit mutu moko famille ou bien pour azana mbongo azaki parrain na biso opesa mwana kombo azana vie moko boye oyo ko ya kokota likola mwana o peut-être bokoyeba te et na kati ya kobota mato na kati ya consécration il y a des choses vraies ou ils spirituelles ou ils mystère ya makasi parce que même kombo ya Jésus ange mutazo ko annoncer na Marie que mwana kobota bakobenga ye Jésus tozomona même Samson ange ndazo ebisa mama na ye que mwana kobota tala akozala boya pe bakokata yesu kité apesi na lolenge mwana na kotambola c'est pour dire que zeminyo son ndenge mona ngona libumu donc bande konso balanda biso na ana zemi na libumu déjà ezana makambo Nzamba pesa comme des principes comme ba révélation likolo ya mwana oya kobotama donc yango moni Nzambe na lola apambola bande konso bazolanda biso dans le sens où la femme enceinte aza mwasi moko babatelaka mingi parce que aza lipamboli aza bénédiction amemi vie ya mutu faut penza ko protéger pe ko batela mingi na kati ya libala mwasi oyo azobota bana aza mwasi oyo bapesaka penda limemia mingi lokumu mingi parce que azomema ba vie oyo ezaka na venir makasi lobby après lobby parce que Nzamba lobate ke les pamboli na pesi bino ezaba mitu kana banda ku non les fruits de vos entrailles bana obako mana libumu na bino voilà.
Merci moto Nanzambe tokei libala tout le monde papa na biso José Ndita. En tout cas félicitations et remariage et ba famille est belé, ba papa est belé, ba fiancé est belé, ba ba kotika ba sina ba ba kinena mangombo eza mosai na Nzambe azana nous marié té ou mosai na Nzambe azana nous divorcer o papa na Moïse Mbi alobi ezala nini. Ce qui mutu abala na mutu abala te différence c'est la nini mutu abala te c'est que ça important dans la société mutu abala nda ba ça moi un plus la société émission on a to renouveler on a capacité TV papa point de vue na yo parce que mingi pe babala biso donc to balite comme aka komoni yo kana camarade no na balate et comme on dirait relation fo katana qui amitié fo katana connaissance fo katana amour ya bongo yo ko lobani na pona. Des questions mais qui est dans cas. Nakanisi que ya mutu eza d'abord sur les hommes de Dieu o babalate nengo zoloba. Bon, o to balate. Au moni ministère o nzamba zo pesa mutu. Apesa ngo mutu te po aza marié. Ministère ezali eza makambo etambola nzela mona mariage te. Mariage ezeloko eza terrestre. Yango suki na okakao. Mariage est terrestre. Là, ça que natina lolastique. Mariage est terrestre. Yangana faut jamais okufa pona mwasi to pona mobali. Amen. Faut jamais omiboma pona mwasi to pona mobali. Yango moni mikolo na osala ba. C'est que ba congolais pena ba misu ba baronyo sauté. La plupart ba ça terrestre. Oui, mais na lobby mariage est suki awa. Donc après liwa et sili. Ozo qui ne rendre compte yomoko liboso na Nzambe alliance zongisa na alliance ezotika la awa balongola ngona ba cercueil na mona ba pasteur ba kindolongola ngona ba cercueil bon nous pour nous il y a pas de cérémonie comme ça to éviter ba cérémonie ozanga mutuna makolo parce que Bible ezolo bake une fois moi si akufi singe katani mobile atikali libre dans le sens que les hommes de Dieu au Nzamba bengi tant Nzamba zo établir homme de Dieu azo pesa un ministère Nzamba oblige à qu'il faut à la marier mariage ya makamususu wana eza terrestre donc eza tana lié mon côté zo sangisa yango na ministère donc mosali ya Nzamba cause la mosali ya Nzambe il y a des personnes qui sont consacrées na 12 ans 13 ans ngana ebi mosali ya Nzambe moko na fait pas konza malamu azalaki na 14 ans azo sala miracle mwana mokie na ebité à cette époque là nazaki na âge nini mais na ebi kazaki na 14 ans temps bazo présenter bandeko ba uta fait pas konza malamu je crois ba koyeba pasteur wana nazaki na 14 ans temps na ebi nazo kende musala Nzambe na bandeko moko vers plateau na ba intérieur ah oui parce qu'il y a des personnes qui pensent que musala Nzambe to banyango siko non biso to ane de l'église lokola ba sintia kapache donc 14 ans toujours kutana ba ngona ba fait pas konza malamu na ba plateau de bateke na ba mbankana na ba maindombe voilà donc na 14 ans faut ça y est non faut bala pour ce qualité au moni ministère ko simbate non okoyoka ba question te ya balate school a pas mbola mariage ndeni oh bongo basango kutu ba c'est ça hein, papa l'église des réveils batel na bloc na fort mais on dirait l'église des réveils pour ça ba tabou belé hein kutu na boyi nanga kokota na bible pour na kotalisa yo ba tokotal apôtre Paul a parié toko basé belé tangu lika zo ya zalaki na no marié te basé belé o Yesu azwaki bazaki no ba marié te ba koti na musala Nzambe c'est pour dire que eza ba bloko bato ba soki bazana posa ba critiquer yo ba otala yo so bana posa ba critiquer ba otala est-ce que bala to ba luka place ni ba kokote là bon awa to ko zwango sko to ba yebi batali CV na yo sko na kati ya CV wana ba yebi ke point faible cause la yango na yebi se ko ne monsieur le kaki na kati ya Bible to moni homme marié akoyi na kindumba mais célibataire a sauvé nango David a tala mwasa batu na douche akoya mais Joseph aza célibataire bakanga eti na nzoto atika ilamba akoya te nango alobiso muta célibataire ndisiko yo masumu nyoso mokileza ye lukuta donc bino ba célibataire boye bato na bobalité na ba so bozala ba cher kuna bozwaka miso hein na ba ser nyoso to vanda ka liboso inspiration o Nzamba pesa kangai ezo dépendre na libala te libala est important je mutu fois bala est important est institution divine en Nzambe mais est terrestre institution divine on ezaka pona sena moya c'est pour dire que mutu pe fois bala dans le temps de Dieu dans la volonté de Dieu mutu ko bala te po ba sepeli bala po bato ba mona bala so pour moni ndeko la na émission mais nga bato belé ba pesanga tort babi pourquoi ko ki opposer moto na Nzambe Moïse Mbi et question bongo pour répondre question ki ata balobi ba bala eza ba pasteur nde ba
bazo sanga bongo que réponse ne ezala ki mabe. Non, mais réponse na ezala ki mabe na ndenge nini. Alobi soki bato ba imposer nga. Fala lo ba bongo te. Tezela alobi boy soki bato ba imposer yelelo. Ata ba bandi ko beta maboko bala na force o bala te. Ce n'est que normal bonga na bala na force pourquoi? Même yo zolandanga oza na fiançailles moko moni zo kende déjà mabe zo simba te bandi ko souffrir na fiançailles déjà. Na fiançailles déjà. Moi c'est à manquer au respect na fiançailles déjà. Moi c'est biba valeur noté na fiançailles déjà. Moi c'est azo côté lo ba réunion na bandi ko na fiançailles déjà mobile onyo ko na fiançailles déjà mobile azo exposer ba défaut na yo ba faiblesse na yo na famille na ye ko bala te. Déjà na fiançailles quand ça marche pas arrête parce que ce ko bali et comme risque pour na divorce nzamba pikisiam. Batubele ba maudit pour le pire. Batubele ba maudit à cause de divorce parce que tant aux engagement liboso na nzambe et comme singali kolona so déshonoré vina au bébé. C'est pour dire que ce que aussi mbaté na fiançailles kata mieux vaut encore interrompre les fiançailles que divorcer. Kata na yo fiançailles si mbaté kata muto forcé o tabali so na makasité o parce que mobali wana azana mbongo parce que moi si wana azana mbongo le mariage ce n'est pas ça. Libali za mbongo ya moi si to ya mobali te. Le mariage za makamususu. Kuna fo bolingo ya normal ekutana. Parce que lelo moni bato bazobala na ba intérêt oyo kapena ba forcer mutu balaye tango yo lo bali kambi yake basale ya nzambe baza ba célibataire siko miso comme la bino mais oui yo kanti batala ka ba célibataire même ba homme marié tozana ba ene liboso na biso basali musala nzambe oya bisaka biso ki non papa ngape nde naza na ngai marié mais na moi ujana batanta kaye te ujana te me batanta kaye aza marié mais bazotante aza marié mais bazotante Dibala ya frère José Nzita esali esengo bato bakomi kobanga ata soka bali tozozela tozokonte bango baomelaka te wana ezaka ebandeli et tout kodivorce komi nango lipa na nguba tokokoti so mpe na temps na piste ya papa na biso Caleb nayebi koyebaki problème eza entre ye na Barcelone fille moko atalaka mpe théâtre mama mbongo ekoti na kati or que papa na biso Caleb aza moto déjà pesela biso image ya chrétienté ezala na bathéâtre ezala na kibo moto boye groupe na ye comme on dit synarque ezaka plus la réalité o ça dans l'église ba sorcellerie kolongwa phénomène ba envoût ba blo nyonso ezala kaka wana parce que tu es bien frère okolo bani na piste wana o ndenge tolobi bato balokaka ba CV et puis ba point mususu ya kosalir moto monique azamwa dinto kitisa ye wana comme devise ya on dirait ya bakino Nzamba pambola no bande konyoso. Première question sur frère José Nzita Abali. Oui, Abali. Abali. Bokende na ba jugement ya Abali po na nini ya se remarier po na nini bokena ngoti wapi? Si Abali. Ayebe lo kwa sali. Atanga la parole de Dieu. Aza mosali nzambe na kanti ke lo kwa sali ayebe. Ayebe ngo très bien lo kwa sali. Donc je pense pas que naza vraiment awa pona ko luka koloba bola moto mabe ya libala wana nakanisi ke Abali nzamba sungai le rôle Abali a se remarier nzamba sungai. Je pense que batu oyo ba échouer na domaine wana baza mieux placé à kopesa baninga conseil te au divorce ou na télévision divorce yo batama ou yesko ça l'émission tel a divorcé papa t'a divorcé yo divorce yo batama. Tout le monde qui a échoué n'ont pas le droit de donner les gens des conseils au kopesa batu conseil ceux qui ont reçu parce que il faut éviter dans la vie maman Cynthia bandiko so ba biso il faut éviter dans la vie de demander conseil na domaine moko songolo na muto na domaine wana ya échoué. Parce que la personne qui a échoué a révélé kaka ba négativité. Demande conseil na bato ba réussir na domaine wana ba kopesa yo ba positivité ba kotali so comment est-ce que ko réussir le roi bango. Faut éviter que mutu mo a divorcer yo za na problème na fiançailles na yo o ndo tourner conseil. O tourner conseil a webiso. Akopesa yo conseil moko na ruse. Akoyebiso makamoko na donc ata yebiso non eza fiançailles eza na ba bitumba na suka ngo bana biso mais keba mibali ba keba basi bala kaka keba donc au monde a ruse moko mabe akopesa conseil moko netia fandi so mais na suka ngo bana koti so loko mo bwepo e vanda yo sikoyo bazaka bongo bato ba échoua ba après ya ko itali badinga mais bango basala yango na kanti ke frère José Ibelo kasali papa na biso Caleb nzamba pambola ye nzamba pambola pe bandeko nyonso ba travailler na ye nzamba pambola pe ndeko na biso mususu wana oyo azoko akize na kanti ke le prophète Marquis se frata apamboli bango na pamboli bango nyonso na ba bazo akize na ye muto ba akize ngana pamboli bango kaka nzamba solution ni opesi parce que ba ko gérer ça papa profondeur ya ko la panda iwana na la pi vraiment nzamba zotala ngai
koto pe na lapi pe na yebisa biso na mozindo ya ko gérer ezaka ba conséquences te te ba conséquences ezali po bible ezolo ba otanga ko mwa nzambe pamba pamba te na makambo pamba pamba te et puis nakanisi que la Bible dit mieux vaut pour toi de ne pas prendre un engagement que d'en prendre et de ne pas l'accomplir. Eza mabe makasi na mona nzambe azo engagement oyo akokokate kokokisa yango. Je pense que pour na makambo etali ba incompréhension ou ekomeli bango baza lokola bandeko na biso na kati ya mboka na kopesa bango conseil babongisa en coulisses aux amala makasi ba éviter kokota na média parce que bino ndebo gravita makambo bino yena ba micro bo monter bo tina ba chaîne même likamba to ba solo la en privé to so ekomika na média sili mona mutazu ba avocat na ye o koto azu ba avocat na ye baba ni ko finga o pe koto azu ba avocat na ye ce n'est pas bien pour na ba na nzambe. Je pense que ndeko wana oyo azo akize aza chrétien ye pas za chrétien ba bongisa na bango ba bongisa na ndinga kimia eza na makambo place bato bavandi mabezanga raté ba ko bongisa ba bongisa je souhaite ba bongisa pe na bondeli po na bango ba bongisa eza mala makasi. Merci Maman Barcelone Oyoki Sœur Cynthia aye na mama pa mosai na nzambe ponga mona boya ki pe ko simbela micro po na yebi pe papa Caleb na yebi opé ezaki bien ya robongisa na CC papa to komi okende vraiment na suki ça pesa biso message o to suki ça na ba na nzambe nyoso bazo landa nzambe apambola biso nzambe apambola mama Cynthia nzambe apambola bandeko nyoso musala moko makasi tozo continuer na église o nazo ko annoncer bandeko nyoso bazo landa biso partout dans le monde papa nga makambizo simbate makambizo continuer kolela vie yango yo anezo kende na suka rien ne marche toza na thème moko makasi o to fungola ki ezali délivrance des réclamations to komi na sous thème moko to banda lobela réclamation na finance et a to komi ko lobela réclamation ya kindoki ya mulili o ememaka instabilité na vie ya moto. Je pense que bandeko bele ba olanda biso mosusu aza instable na domaine financier mosusu aza instable na domaine de santé mosusu aza instable na domaine de mariage ezaka toujours na domaine moko o satana memaka instabilité na vie ya moto. Parce que Bible zolo bana mukanda il y a 2 Rois chapitre 5 Naman le Syrien jouissait du bonheur auprès de son maître mais cet homme était lépreux. Naman le Syrien za général Bible zolo bananzela na yenzamba bande ko délivrer ba Syrien azalaki muto na nzela nzamba zo kangola batu soki bitumbe koti na Syrie pour roi zala ne sengofo amona Naman azali boso azobunda. La Bible dit il jouissait du bonheur auprès de son maître ezana nzela na ye na canal na yenzamba bande ko délivrer ba Syrien. La Bible zo ko lobana suka wana mais cet homme était lépreux mais azalaki muto maladie ya maba or maladie ya maba eza maladie ezaki kolongola mutu fo ba longolé na katikati ya batu ba écarter ye parce que yango bomaka muto azabo moilo ezokatana ezalaki maladie ya impureté. Bien aimé dans le Seigneur ndeko moko pa zolandanga zolo babo papa ngai pe nazo jouir du bonheur ya kozala mwana na nzambe nzamba pesanga libala pesanga mwana men naza pene loko moko elelisaka nga o banda na banda ko bondila ya pas de changement. C'est ça la lèpre. Lèpre ezali eloko moko boye oyo instabilité moko va na domaine moko songolo bien que na nzela na yo nzamba salaki libota na yo elia parce que Bible zoloba Naman jouissait du bonheur auprès de son maître. Ezana canal na yende nzamba bande ko délivrer ba Syrien ezana bande ko belé ba olanda na canal na yende famille eliaka ye mutafutila ka ba paranda ku ye mutatinda ka provision ye mutaida ka ba petit frère ba petite sœur batanga mais aza pena lèpre azana likambu moko elelisa ka ye même instabilité na domaine moko avina ye o esala ka ke soka raisonner ngwala moko bien te soka raisonner ngwala la ka bien te prière yango yo ya 14 jours to komi ko kitisa 14 jours parce que to tika to longoli la première semaine to tika na 14 jours o to zo bondi la likola toute force et instabilité na domaine bana papa tala na ko mobota bana o bazolo baté bana bakizengi monde à ténèbres koti na vinanga o yanga instabilité za côté financière instabilité na ngeza côté mariage ba fiancé bazoya bazokende wane za lèpre yango ekipakate ko nana mbongo nana beauté te wane za lèpre ya famille na bino donc eza côté moko instabilité côté là evandelio na domaine wana yoko mona bolamu te prière ya 14 jours yango numéro ya prophète ngwana bandeko oba kotinda ba requête na bango obondeli so nzamba convaincre yo otindi so nzamba convaincre yo te kotinda te ngana ya kate ko pousser batu benga prophète te ngana l'essentiel na pesina nous parole de Dieu connaissance ta bandeko bazaki na mituna bazanga biyano soki bana bituna mususu mituna musuba komela biso na ba commentaire na Capage TV na zo quand même temps OK na ba commentaire na tala na ko répondre mais bandeko oyo
nyonso baza na posa balanda ba témoignage balanda musala nzamba zo sala balanda plus de prédications de riches enseignements sur la délivrance et sur les réclamations beaucoup s'abonner na Miracle TV eza chaîne na biso Miracle TV so beti Miracle TV eza chaîne moko bandeko moko basungi efungwa ma rapidement pona ba témoignage to poser ba témoignage po eza na bandeko musu balanda biso a souffrir ndenge na biso ki on émission parce que soki to bandoya na télévision pona ko finga e ozamala makasité ko critiquer eza na bandeko musu baza ba lesbienne eza na bandeko musu baza ba PD baza na posa ba bongola mutema bayoka parole de Dieu en tout cas yango moni nzamba pambola yo to yaka awa tote ya parole naza même na ndeko moko na koloba mboka te pona discrétion musala nzambe aza femme mariée azo bisanga pasteur ngandi naza femme mariée mais nga penza pona sala bolingo fo muninga mwasi mubali nanga na yoka belé pone mubali nanga lokote mubali te nga fo muninga mwasi mubali pe ba koma bongo mwasi moko lokote mais omoni sodomie wana omoni homosexualité wana sont des choses qui sont bibliques nzamba bande ko betela yango fimbu depuis la loi ya Moïse na Lévitique chapitre 18 verset 6 banda okitana 7 banda okitana 8 banda okitana 9 oka nzamba zolo ba nul de vous ne s'approchera de sa parente et banda wana pona ko découvrir ni dita baboti to kolobela ngo soko kitina suzo ka nzamba zolo ba nul de vous ne s'approchera ou ne couchera avec un homme comme on couche avec une femme. Natanga pardon, au pasteur Azolo baba bêtise là natanga eza na Bible. Lévitique chapitre 18 pour to clôturer. Bandeko bazo. Tokoyela bango deuxième émission. Vraiment. To fan Dakar wana. Lévitique chapitre 18 verset 6, le livre de Lévitique chapitre 18 to kita rapidement surtout bana assiste au mais là to banda directement to banda dans la 13. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ta mère, c'est la proche parente. Tu ne découvriras point la nudité de la frère de ton père, tu n'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, de la femme de ton fils. Tu ne découvriras point la nudité de sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de sa femme pendant sa vie. Ozwande kwa moi sino te olulete olinga ete o découvrir yete pendant que moi sino vivre mais soki moi sino akufi okozwa nao neti mobali na yoko okufi abi po bana nanga banyo kwa mate na botana Cynthia nazwi Irlish nani comment il est Irsila nzama pambola nazwi Irsila eza mabete c'est pas un péché mais pendant ta vie ce mobali a salé en Bible zolo c'est un péché mais so moi c'est akufi akozwa petite sœur akozwa petit frère to grande sœur pardon azwi grande sœur po bana banyo kwa mate ole mutu muswa boko la bango nazwi ka grande sœur na ye mbongo tika wana eza nango non et a péché te zamba pambola baniko so ba biso okoka bazolo ba awa tu ne coucheras point. Lévitique chapitre 18 verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Eza abomination. Donc eza makambo nzamba betela ki yango c'était nanu batu ba yebeleti na mukili. Na Lévitique Moïse azokoma nanu batu ba komebeleti na mukili. Nzamba ba déjà Satan akoya na abomination likula biloko ozomona ngona ba vidéo ezotambola o PDG ya pétrole na PDG ya mafuta mbila baza ba chéri directeur ya boina directeur sont des choses diaboliques et biloko wana sala manade contexte ezana ba oyo aza ignorant ayebite ke muto osala yango azo cultiste azozwa vi na yeto étoile na salela ezana ba oyo bango nyoso baza bo cultiste ndenge ko na mboka na biso oazo pesa donc eza pratique moko ezo permettre bango bakota na ba monde na bango basala makambo minene o eza diabolique. Osomona weza diabolique et biloko wana ezaki déjà condamné depuis la Bible. Na suka bazo baksatine couchera point avec une bête. Biloko osomona lelo bapesi mutu mbongo mbwa otala ngona ba vidéo. Donc depuis la Bible biloko eza et na kati ya mboka na biso lelo. Mboka eza na église ebele mais tala ki lesbienne, tala ki homosexualité, tala ki PD, bandal, beau marché. On dirait côté wanande côté bilanga nango ezalaka côté wanande ba commune et ça ba fournisseur ya ba biloko wana. Donc ce sont des choses diaboliques, nous devons prêcher la parole à ce que bato nyonso ba revenir ba zonga ba tubela ba zongela vie na bango parce que nakati ya Miracle TV bandeko ba kolanda biso je pense que ndeko moko a proposé biso to komango bien parce qu'il y a aussi des chaînes Miracle TV au kobeta prophète Marquis ndenge ba komi yango prophète Marquis Miracle TV. Pour s'abonner rapidement au petit prophète Marquis Miracle TV kuna de côté tozo tcha ba témoignage même ya bandumba je pense que nakosa l'émission mona yo yande komoko boye na bande ko leka na nzela
asenga na mema na voiture na tuni ozo kendo pa bisinga papa na ke na terrain na tuni terrain wa pa bi na terrain place to telema to zela mibali azaki ndumba Dieu a fait grâce que le même jour wana na changea ki nzela na memi en église na teye parole aye bisinga ba passion azo ko andire parce que a utaki intérieur aye awa pasi na pasi bande ko ba associer na vie wana et na moment auto zoloba to bondela ki pona ye to pesier baptême aleki na ba repentance to continuer ba prière to pesier musala nzambe akomo vanda na église azo sala penza musala nzambe abujaka sute akoleke pa na yo ako expliquer makambo amona na otinde pa na yo a expliquer makambo amona parce que awumela musala ngo oyambaye ozamala makasi pour que bande ko so ba comprendre musala o satana osala pona ko bebisa ba vie ya bato na kanisi ke tozana délivrance des réclamations à côté instabilité bande ko so bazo vivre instabilité financière numéro prophète angwana intercession zo bonde la butunya so pona bande ko so ba landa biso partout dans le monde nzambe alola pambola bino otindi requête na yo même na WhatsApp bengi prophète numéro angwana tokobondela pona yo eza nango sa condition ote bakoma kosenga mbongo te tokobondela pona yo eza kana question ya mbongo te offrande bapesa kango volontairement action de grâce bako senga yo osala ngo dime okopesa na yo volonté na yo mais musala nzambe esalama nzambe abimission na kati ya malade na kati ya souffrance na kati ya instabilité na kati ya chômage nzambe alola apambola bino na kanisi ke nakobondela pona bande konso balanda ki biso nzambe alola pambola mama ndeko ma sœur ndeko frère oyo vinezo marché te ezo simba te azo bota te à partir de prière oyo mikanda na yeba répondre ko bota efungwa ma vie na mon nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Prophète Marcus et Frère qui vraiment moment qui toko ya koleka kati na liloba nzambe bo s'abonner bo aimer bo partager be émission na biso bo s'abonner na Miracle TV ya papa Marcus kuna nyonso borotala ah ezako otali moi JB otali moi papa otali moi donc prophète Marcus Miracle TV voilà chaque émission na biso to no marteler sur ça et ça biso bien merci na Jordan merci na Martinez Tondo et merci na Onyo Balandi biso bye à la prochaine. Au revoir. Capage TV. Capage TV.